Ezalaki ngwaku awa na esplanade ya palais du peuple à l'occasion ya deux grandes journées ya bonzambe oyo bandeko église baruti tabernacle ba organisaki awa dénommé docteur Jésus yaya TV zali radio te bino moko botala ndenge foule ya bato etondaki awa neti kaka ndenge bazalaki kobenga Jésus-Christ l'homme de foule na yango la bouche autorisée de l'Éternel, l'homme au charisme équilibré, le pasteur Baruti Kalala Carlos apambolaki libota na nzambe pe lisusu ebele ya batu bandimiko ya makolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bango à travers mate ya pasteur Carlos nyonso oyo bosimba pe boyeba ke esalemaki na présence ya baninga ya papa na ye lokola évêque Pascal Mukuna pasteur Walesa pe lisusu pasteur Godin Poi bazalaki wana pona ko assister mwana na bango. Aujourd'hui, il veut agir dans ta vie. Georges 16:33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà. Alors ma tribulation. Tu vois les tribulations. Malachi. On a tribulation. Tu vois les tribulations. Mais Dieu. Il lui à son genre. Il connaît. Il n'est pas surpris. Il connaît. C'est que tu traverses. Il connaît. Tes combats. Il connaît. Il n'est pas surpris. Aujourd'hui, il va se réveiller pour toi. N'aie pas peur. Psaume 34. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu n'as rien fait. On pourquoi? C'est ça le verset qui montre ma haine. Le malheur passe atteint souvent les justes. Et comme il a pas de problème. Tu n'as rien fait. Mais on a un problème. Mais tu as un problème. On a un problème. C'est quoi ton problème? C'est Dieu qui t'a placé dans ce problème. Donc tu es l'enfant de Dieu. On ne va pas t'aimer. Mais lui, il veille sur toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Laisse-le dire ce qu'il veut. Jésus aussi arrive. Il arrive. Il prendra ta place. Genèse 22, 10 à 13. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Abraham, il prend le couteau. Nakoki korépondre que merci, tu n'es pas passé ici. Même style, même méthode, même ételi. Na Papa Baruti. Abandonner les gars. Les gars, on a dit tout de suite que nazali komona olinga na ngaso te donc esengo na ngai ezali ya ke nzambo yakambaki ye po apona mwana ya nzote wana akambaki ye mpenza Carlos azwi mpenza lolenge ya papa na ye en tout et pour tout naza na esengo mingi puisque église ezokoma makambo eza bien eloko tokobakisa ezali kaka conseil ya atelema ndenge atelemi tina suka donc nzambe asaseli ye déjà grâce ya mateya azoteya kokamba ezali eloko ya bato baregrete pour le moment eza te
que nyonso baruti kasongo azalaki kosala eza kati na ye alandaka na mosika impression na nga naza un peu troublé donc nami retenir makasi mpo nga naza moto ya badésordre ntango batangaka kombo ya jésus christ me lokola naza mwa mokolo na bamilie mpe yanga nasala eloko moko ata nabeta ye nalobi me soki nabeti ekocrée problème nga nalingaka te moto azoteya jésus christ na niveau ya makisaki jésus christ wana donc soki ozoteya jésus christ na baniveau wana nazoka neti chair de poule neti nakufa neti nalala na se neti napambola donc naza vraiment impression na ngai ezali vraiment en désordre mais naza na esengo makasi po david azoloba nyonso oyo alingi nzambe azali ndeko na nga mpe aza moninga na nga mais ntango komona moto na nzambe carlos koteya jésus christ komatisa mpe bar na dimension moko boye komidiminue kodiminue tout le monde voire même branam voire même papa na ye komatisa jésus na kiti na ye en tout cas toza un peu troublé tokangami toza na bamakambo ya kala te makambo ya kala eseleka oyo ezalaki kalakala kodivise bato sikoyo tokomi ini tokomi bato moko toteya jésus christ c'est le moment ya kolakisa monde entier que c'est jésus seul qui est dieu le seigneur et sauveur c'est le moment nzambe apambola bino makasi ezala mpe mbala suka te bakampagne ya boye esalema tokozalaka ensemble koloba kaka ke eza incarnation ezali problème ya motu amimonela nga na koloba mingi te me balanda ka baextrait ata ya moke bakomona batushe bakomona baruti ya mibale akoti na kati ya mwana assurance ya message confiance ya nzambe bolingo na nzambe maîtrise ya évangile donc ozomona mpenza ke baruti akufi te baruti atikali tozomona ndenge tozalaki na bapapa ata papa mokuna awa tozotala tozoka chair de poule tozomona continuité ya baruti en tout cas baruti akufi te baruti aza vivant nzambe apambola bino ezali mbala na ngai ya liboso mpo na petite histoire pasteur carlos baruti azali leki na ngai ya quartier alors soutenons nous vivants on doit vraiment se soutenir nayebi solo ete papa na ye azalaki mosali banzambe monene ye mpe lokola parce que azali nango na makila alors vraiment nasepelaki kozala awa d'abord napesaka ye mingi mpo na humilité na ye et puis na terme yapesaki docteur jésus c'est lui le docteur des docteurs yango nazalaki awa nasepeli mingi komona ete palais du peuple eza plein na ndenge ezalaka awa ntango maréchal azalaka nano alors yesu ye azali mokonzi ya bakonzi azali awa yango stade mpe ebukani donc ebukani oui oyo ezali kotalisa ya solo na polele ete nzambe ya baruti kasongo aye lisusu kosinkarne na mwana toujours na objectif se moko ya kokangola libota na ye kasi mpo na yo mutu oyo ozali koezite ti lelo yaya yeba kaka ete oza komisala mabe yo moko yaka na lombango nyonso nzambe ya baruti aza na bosenga na yo.